sur cluboriginal.com. Merci de votre fidélité. Nakanisi Mikolo Nazalaki Koutsala Bémission Te Boumoni voilà Ngai Dengi et Zali. Donc je sors d'une forte grippe et Zoinga Makasi. Donc aujourd'hui ça va mieux, na tenir vraiment na zongela 5 minutes avec César Ngadi. Donc merci une fois de plus de votre fidélité. 5 minutes, il y a Lelo na kolobelela ba opposant oyo baza na mboka na biso et puis même ba oyo bazali na libanda ya mboka. Ba opposant boyebi tout d'abord que président Kabila a kolongwate, président Kabila élection ekozala te. Bozawana boyebi yango. Donc ezali loko moko élément nouveau moko te pona bino, boyebi ke Kanambe azosala ba jeune parce que toza sikoyo na mois ya février to banda yango sikoyo tozana na musika ya décembre yango wana zobeta discours wana tant tokokoma pembeni ya décembre 2018 a changer langage a kokotsa makambo susu boyebi bien sûr que ye a changer constitution a kosala référendum oyo permettre ye que ça se représenter pour na ko briguer mandat mususu. Donc eloko moko obino boyebi ezalité bozomona déjà basango biloko basango bazosala biloko moko na koloba na éthique na bango na koloba ndenge nini ecclésiastique ou bien éthique na bango ya bato nzambe bakosima minduki te mais un esprit o bomoni cardinal azana ngwana so bapesi munduki akotire Kabila akotire penza Kabila mais moya sala ngo ezate parce que na sultani moya sima minduki ezate mais siko bino ba opposant o bozana mboka wana bozo sala nini. Kanambe azana mandaté azali ko gouverner na ye bino pe bovandi na bino sikoyo bozali ko sala nini yango wana opposant yango wana biso toloba ke opposition ezali lisusu te bino ba opposant bobando loba ke non papa Tshisekedi mutu abando bebisa makambo na bino papa Tshisekedi bino so bulongo tomboka papa Tshisekedi nete a mukolo a mutu a droit abandai ko mema masolo na ndenge moko ya bien na ndenge moko ba dialogue. Donc papa Tshisekedi abando sala bino neti ko lalisa bino pongia ba bébé lelo papa Tshisekedi azali susute pe a son nom papa Tshisekedi akufa bino ba opposant o bobondo tia munoko bofunga mbanga na bino o papa Tshisekedi mutu ando bebisa cop na bino bosala nini bosi bosala eloko nini ya makasi koleka papa Tshisekedi oyo pona kokimisa Kanambe parce que bino bondo ba papa Tshisekedi soki biso ba jeune tongo tomboka papa Tshisekedi neto ndo pesa respect a mukolo abando ovanisa makambo na se papa Tshisekedi mutu ando bebisa makambo na biso poto kimisa Kanambe na pouvoir siko papa Tshisekedi akufa bino bosala nini banda papa Tshisekedi akufa acte nini ngo penza oyo ya makasi tongo penza papa Tshisekedi mutu ando bebisa opposition siko bosala nini. Donc tozo senga na bino bolakisa biso vraiment que vous allez ba vrai opposant bokotisa masasi rébellion bobenga na Kanambe sino te tokondima bino te bino ba opposant boyebi ke Kabila olongwa te akolongwa ye moko te. Donc bino sikoyo boza kosala nini biso tosengi na bino bakatumbi ba misusu na otanga kombo te bozana na mbongo bakatumbi boyiba bambongo na Kabila zwa mbongo wana olobaki ki oza prêt à osima minduki bochamo na kati ya makambo minduki bosimba minduki ba opposant. Donc 5 minutes avec César Ngadi toza osenga na bino bolakisa vraiment que bozali bo opposant solo parce que to considérer bino que bozala bino bo opposanté bo travailler na Kabila bolia mbongo Kabila. Donc parce que tozo comprendre te Kabila zawana aza zoba donc bino bo opposant bozana boliki Kabila na mayele mais ndenge ni mutu azoba mutu azana mandat moko te azali na légitimité moko te bo avanda na mboka na biso azokumbela biso botala ndiki point de presse asalaki wana mutu ayena point de presse azosekane ba congolais azosane ba blague donc azana comme likamuna mutu te. Donc bino penza siko tozo senga na bino de bolakisa biso vraiment que bozali ba vrai opposant bobimisa minduki bosoma ba minduki boya bobimisa Kabila biloko oyo basango bazosala oyo ekofwa sali na mosengo ezali bino nde mutu bosala ngo dosiko guerre ekomi ba catholique na Kanambe bino nde mutu bosala guerre bino mutu bosala politique bino mutu bosala guerre na Kanambe bokimisa ye. Donc bopoza tozosenga na bino parce que bopoza bozana bozolakisa biso eloko moko te eloko moko zolakisa biso ke boza bopoza ezate. Donc Kabila alingi na kolongwa te bovani na bino tipe siko tovana na biso
ti décembre boyoki na bino makambo alobi na décembre avant décembre novembre aloba mbongo ezate et puis aloba makambo susu bino pe bovandi après décembre tokoma susu décembre 2019 donc boposant tozosenga na bino 5 minutes avec César nga dezo senga na bino bolakisa biso soki penza bozali boposant solo soki bozali na bino boposant solo te toyeba botika catholique kaka te ekumbela makambo catholique ezali bango balata soutien baza wana mpona politique te. Original.